BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Hello mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Nabi qui est partout, Boza, dans tous les quatre coins de la planète. Boza Kolanda Biso, na chaîne Nabiso. Merci beaucoup, na confiance, Boza Kopé Sabiso, Boza, là toujours, wana, on est là, on est là. Comme le dit papa chéri, Toza wana Toza Kosala Musala, vous informer sur notre souci majeur. Anytime news et yaka plutôt, to yaka wana pona kosolo la nabino pona ko partager. Tosola Nabino, vraiment, merci beaucoup de la confiance au Boza Kopé Sabiso. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi s'il te plaît. Kota abonné, tika commentaire na yo, cliquez surtout na cloche à notification wana. Et d'accord, vraiment pour anytime, ce qui news et koti aux notification et kosala bien. Toyena ba news ya papa oyo, il y a 62 ans, oyo abimina mwana il y a 17 ans, ba kangi ba on a flat hotel. En tout cas, tozo débattre ngo tozo solo lango nabino toyebi ke boza batu ya mayele bo réfléchissera bien boya awa to solo lango elongo nabino. Sans plus tarder, là je souhaite déjà et puis birthday à toutes ceux qui fêtent aujourd'hui. Bino bozo fêter lelo en tout cas we are together. Ce qui anniversaire nous a lelo tika commentaire na yo na souhaité déjà. Et puis birthday et mes condoléances à tous ceux qui plairent en tout cas. We are together, tozo lela na bino, toza ensemble na bino et courage à ceux qui ont des problèmes nabi ke bat musu bazana ba stress bazo landangai, bozana ba problème, bozana maladie, bozana vraiment na ba situation difficile na bisi bino ka courage, essaye encore, ça va aller. Voilà. Photo bozomo na mes amours sorry. Bozomo na tous les abonnés, partout bozo landangai, ba papa, ba maman, ba ndoukou, ba pendi. Est-ce que ça va chez vous là? Nalinga boza la bien, nalunga vraiment toza la bien, biso nyonso, partout bozo nalinga bo landanga na esengo mingi. Voilà. Lelo bozomo na photo wana o bozomo na wana ya papa o aza professeur na école moko na Congo, aza professeur photo wana bozomo na wana bakangi na hôtel na une fille, une mineure de 17 ans oyo azali azana école secondaire bakangi bango ensemble na kati ya hôtel na kati ya babenga ngo nini kuzu terme terme mususu ya bakinois babenga ngo nini bakangi bango na kati ya hôtel. Papa za professeur il y a 62 ans, moi on a 17 ans, je sais pas, ils ont presque 40 combien d'âge, 46, 47, 48. Bon, mon est carwane. Nde carwane. Bon, mon a ceux qui au côté dans les réseaux sociaux, dans la page, ils ont ba publié yango. Yango biso peut bi non, c'est trop là. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Ma délivrance. Ils ont senga délivrance. Parce que, quand on a seka, parce que, un mot dans un seka, na seka boti quand soki na seka na seka parce que trop c'est trop, assez c'est assez. Bande ko nangai oyo na ebite mokilo komi na suka tonini parce que na minute to condamner nani, nous allons condamner moi na wana ya 17 ans, to condamner papa, to condamner ba parents. Nangi to so lango ensemble, to réfléchir ensemble, nabi ke bino boza batamayele. Biso to nga to sala analyse intelligente. To pesaka point de vue na biso. Ngana lobara mingi ngana pesaka point de vue na ngai. Soko lingo contredire nga to obakisa. Po contradiction ezanga te. Donc na lingande na sola, na sa loa na sola na bino en face. To pesa bino pe mo pesa ba point de vue na bino par rapport à sujet parce que ça et là comment ça très important ba na mike ya mikolo ba banga su ba tata mikolo ti bozo mona tata wana aza ko tata wana mwana na robenga ekoko siko toyeba nanu qu'est-ce qui pousse bana oya mike obako matina niveau ko mana na ba papa tout solo ensemble na bino parce que ba sujet boye eza ba sujet mo faut to débattre ensemble na bi ke bino boza bato mayele ceux qui ont landanga n'hésite pas surtout à tika commentaire espace commentaire wana ezalaka entre ngai na bino to solo lango
olandi émission olandi ata partie ata morceau ndambu oyoki comprendre tika commentaire na yo ya kofinga nde te. Si tu as ajouté tika commentaire na yo ou ajouté wana opesi idée na yo par rapport à makambo parce que ça bilo au moins eza makambo soni eza makambo ya pasi eza makambo moko oyo ke soko fandi boza parent mwana no a se retrouver na situation wana eza pasi pe eza soni mokili mobimba parce que mokili mobimba bayebi bamoni na photo. Bozo comprendre parce que mikolo oyo vitesse Android vitesse oyo komi nango dans likambo salami na 5h na 5h 1 minute réseaux sociaux yambi ba photo vidéo est circulé parce que nini to komi na vitesse tozonga non to solo la un peu na nini to solo na bino. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème au juste? Bana mike bakomana batata batata bakomana bana mike siko bato akatikati ba mama ba tantine pourquoi balinga bango te? Parce que comme mon papa wana koko aza koko 70 ans déjà a koko to bingi koko pona mwana wana aza grand-père aza grand-pa grand-père ok aza grand-père mwana wana kobenga e koko c'est notre koko c'est notre grand-père. Mais si ko grand-père comme on a 62 ans papa on a azomona nano nzambe bolimbisa ngai soki bozaba ne bozola na mona nano aza na vie ya o débrier to obite ke ba professeur baza na vie soki ndenge non comment non la photo to meka un peu ko analyser ko étudier ngana bino bon mona na photo ya papa na ozomona ke mutu moko non a débrier vie soka na salaire na ebite salaire ne ko comme $500 na sa sûreté salaire ya koko wana na ebite. Qu'est-ce qui se passe au juste? Pour ça, nzoto. Nabi ke boa mikolo. Boza bozola nanga, boza mikolo to so lango together na bino. Boza déjà ba grand garçon, ba grande fille, ba tata, ba maman, boza déjà tout ça déjà ba responsable, tout ça déjà ba adulte so lango. Et le réseau ça là ba papa, on eza pour ça ya nzoto. To ezanin. Est-ce que ba maman na bandako bazo koka ko satisfaire ba papa tetonine? To benga ngonine. Donc bana mike nde ya bango ekomi bien. Ya bana mike nde ekomi bien oza mama oza koko sko na bana donc bana boza non nazoya non na oso non ba jeune fille bazokola mikolo. Donc eza pasi pe eza soni. Encore mikolo o salaire ba publier yo. Donc yongo mikolo yo koma keba o tambola o tala sima. Ozo soki o liaka na nzela tala sima. Oza na église ozo nimba keba omona mutu mususu na musika zo zoomé do mokilo ko mokila keba partout ozo tambola ozo lia keba ozo tambola keba okoti o bato bazanga na nini o habitude ya kokendaka na ba flat hotel ok bokende ngana ebisaka bino bokendaka wana bobo manga mwinda parce que to ebite caméra ba rochango na hotel caméra mutu ko filmer yo donc anything ozo sala il faut ko be careful parce que we never know o banglophone balobaka we never know. Tala papa wana a se retrouver na kati hotel. Siko nangi na tuna na bandeko nanga to solo lampe na bino. Na kati na hotel o bakoti, bakolo hotel wana. Est-ce que basenga ba carte de lecteur te? Basenga ba identité te? Utilité et identité wana ezanini. Na ebite ba coopérer na bakolo hotel pour na ba hotel o normal o ya bien, ya normal wana o bazana ba norme. Jamais ba ko permettre papa o amuke mineur na na kokota na hotel te. Hotel wana eza o babenga na sebe hotel wana na seki susu to solo la un peu to linga un peu to solo la bino to seka pe moi muke to na kanda te to pe na problème na mutu te atoza na ba stress atoza na ba problème en tout cas vraiment to solo la to bossa na ki to na ba problème to na ba stress to na ba mamoye de ranger biso to solo together na linga to solo na bino botika ba commentaire na bino ok. Merci. Au moins ba genre ya ba hotel wana eza ba genre hotel o ba komo no ezala ba boka nzoto hôtel ici ça va hôtel awa makambo eza bien ici c'est kuzu ba genre ba hotel wana bazoka savon munganga ba division par 4 essuie-main ezalaka te o nini ezalaka te baselaka ba bougie ba hotel ezalaka ba hotel ezalaka ba mbetu moko wana pomo lobalanga te yo ebi yango ndeni toyokaka toyokaka toyebi pe to abana kini to viva na Congo
Hôtel ba single ba mbeto za ba single wana donc mbetu il y a des personnes ba divisé en par des ba genre ba hôtel wana. OK? Ndenge ezalaka wana ezalaka kete donc ba nkungi bazalaka na ba hôtel ba genre ba hôtel to ko ba bongo. Parce que hôtel ou normal les ana ba norme ba ko permettre tout le monde à 17 ans à côté en hôtel pe moi na ngazo mona na pe vite comme on moni mutu mususu o comme na na photo boy ozo refléter déjà oyozali. Il y a d'autres personnes au tel ba morbité muto salaire ne cause autant. Muto a respirer bien à mon ambo aussi mais ça mutu muso tel ka ba morbi te. Attends, l'habit ne fait pas le moine, mais il y a d'autres choses, l'apparence parfois est trompeuse. Ok, quand tromper, quand ça peut être vérité, que non, muto vivra bien. Donc, comment on n'a pas un salaire, pas même 500 dollars, même si on a $200, on a habité. Si on a mon nini, on a payer ça, moi, non. Après, ça y va combien? 5 000 francs, 10 000 francs, donc on a payé 20 000 francs, c'est parce que si on a combien de niveau, il y a hôtel, on a, et ça, que papa forcément, et ça, violence, bon yo futa na nini te parce que baza na kati hôtel soki ba na kati ndako tokolo ba keno eza violence ba violer eza yango te do eza ke mwana wana atomboli makolo na ye inde aye a rejoindre papa wana. Parce que moi, na azo réfléchir cet enfant, azo réfléchir parce que moi, na âge où tu as 18 ans, à ton âge, ozo kende avec un papa ou à 70 ans, pardon, à l'âge de ton, même pas ton père, à l'âge de ton pépé, de ton grand-père. Mais non, c'est déplorable. C'est pas normal. Et c'est normal, Donc, moi, on a Hollande papa, pour appeler ça qui ba $10, pour appeler ça qui ba 15 000 francs, 20 000 francs, même papa n'a appelé ça qui ba $100 na sûreté. Comment on a kaka photo? Na genre ya hôtel wana photo wana ozomo na ba genre wana. Donc, ba $100 na ba $200 circulaire na relation na bangote. Donc, moi, na Hollande mbon. To condamné à 100% parce que moi, na peut te famille na outité. Peut-être na famille na ya atang azalaka nango mama peut-être a débriaka to condamné pas à 100% il faut total ba paramètres nyonso pour na linga vraiment to élargir ba réflexion na biso mes amours au moins na pe moi na famille na peut-être maman ba ngate ka mapa peut-être papa na ya fonctionnaire peut-être pe papa kufa papa zalaka te peut-être pe maman azana ya envie ou bien zalaka te to yebi condition nini etindi mwana akene ko bima na parce que aosalango azosalango to yebi te que non aosalango na volonté na 100% non to ko condamner pe ko matina ba niveau wana te parce que to yebi te azosalango pona pasi azosalango pona mbongo azosalango po professeur abakisa ye ba point parce que mambo et salama trop na ba université tout monde makambo donc professeur azobimaka na mwana pour apesa ba point pour accélérer à matisser classe donc ils ont un intérêt moro quelconque ba professeur mingi ba abusa na ba élève na ba étudiant tout monde on a ba université ba sala au moins professeur moro abiki non tant que ngana oza professeur ayoko mata classe te soko bimi na ngate il y a d'autres filles ba sala biloko wana malgré bango bimana professeur wana pour aller kaka classe wana. C'est ça. Babiloko ba Congo na biso onzamboka na biso. Total la cas salaire ba professeur te. Il faut pas sécurité à ba élève. Papa boye, il faut vraiment akoufer na prison. À ça la retraite na prison. Au moins retraite ne, il faut ça là on a prison. O to benga ngoni. To ko benga ngoni. Ba maman boye baka kotiaka ba téléphone na bana bino boye baka olandelaka vie ya bana bino to boyite na Congo vie eza pasi to boyite na Congo vie eza pasi ata okolisa bana na vie ya pasi mais luka quand même o vient éducation à bana yo maman outa wende c'est bien moteka ko kelukela bana okoya olembi na yo c'est normal parce que ça peut passer maman uti weza ye na ye alembi na ye alali pa bika ma 5 heures ake abimi ayebite ke non mwana azara ndenge nini mwana est-ce que mwana amoni ba période na ye est-ce que mwana téléphone na solaka na nani est-ce que mwana ayebi mibali akoyeba te to biloko mosusu omona boye eza otala pe conjoncture maman kotala non eloko liboso libumwa bana
nateka nafutela mwana nga classe mwana otala boy na ndako fond ya mama 10 000 francs fond ya mama $20 $30 nde fond na ye ya commerce mama po apesa ke ba 500 francs apesa ke ba 1000 francs ke elia na classe mosu po ake na classe boy aleka fufu elala ake classe aka okoma na classe professeur akomi kosala ba avance osani agondima atali be professeur apesa prend achète les sucrés à la récréation à seulement 5 000 francs. Lobi kuna ye akabele moi 10 000. Lobi kuna ye akabele moi 20 000. Moi na otala oh non pas biso ba pesa nga 500 francs, là ba pesa nga 10 000. C'est mena mekanano. Et celle que moi na paie a yebiso to mibal. Pourquoi moi na bango wana ce n'est pas la première fois peut-être. Ba o sala on pe na sima classe. Ba o sala on peut-être ceux qui école bana batikali libre professeur botikali au deuxième gong. Makambo ala nyonso wala toyebi yango te odegon batikali na degon ok atikali tiko osala yango osutuka mwana à l'âge de 17 ans ayebi déjà mibali omona mwana komi impoli osuto mwana o mwana sente basente mwana esa babiloko yango oyo wana baka tokoloba baka différent bano basentaka bango famille eza bien wana tokoloba wana eza autre chose alors bapesaki nyonso mais azuize wana tokoloba autre chose mais na ka oyo oyo tokomona mpo oyo na foto ezomona na ka oyo tozomona ke eza pasi mwana oyo ezomona eza pasi nde ezokomisa na baniveau oyo ezomonana te tala apesi nono elongi mopanzi ondira yebi makambo yango ondira yebi makambo yango te donc c'est cause bato hotel basurprendre c'est famille na ye badéplore basepeli na eloko te mais mwana il faut kobendaka bana matoi il faut kobendaka bana matoi au cause de la bana no lesaka bango fufuna mungwa mais il faut avoir l'éducation il faut apprendre bana baza lokoso te il faut kosolaka na bana surtout ba jeune fille ba mama bana nde bazokola boye baza ba jeune fille faut kozwaka temps kosololaka na bana mosusu akozala epa na bango bakola na pasi mais jamais kosa n'importe quoi pour avoir de l'argent hein? À cause ça n'importe quoi. Et ça pourquoi? Parce que sa maman a soit quitté un coach et surtout banabasi. Tu repères sa faute na parent. Pour nga mi na en fait na condamné tant le la mi na kaya moi na moi si parce que moi si total no pas ça la bon pour peut-être pour na pas si. Papa o azo sala o eza no eza kindoki et puis de a sala ngo eza pour na ko nuire vie à moi na za koko na ye. Papa à cause de jeune fille, à cause de moi na 30 ans, moi na 20 ans, moi na 40 ans, tontine basé belé. À cause de bango, mais pourquoi moi na 17 ans, moi na 17 ans? Papa na zan doki yena nous kuta za chor, il faut ba kanga yena nous, ba tienne en prison. Et puis moi na ba parents il faut ba landela ye. Et non moi eza malédiction pour amoni non nzoto akoko na ye, eza malédiction libabe ti shoto. O ba biso ba luba to bien ti shoto. On est cette short, il faut pas kende, ba sale no ba prière. Et puis ba maman ba jeune fille, bon mekaka ko veiller, to mekaka ko veiller éducation ya bana. Mwana na landela, il faut anytime kende chaque mwana. Mwana on ba acha ba 12 ans, 13 ans, 14 ans, talaka mwana. Mwana wana do bo skizinga le tembo chekaka bana bino na banzoto na bango ya basi. Il faut ko cheka mwana yebi to yebite ba maman hein. Eza ba maman so ba landela ka bana. Omoni ba biso to wana ba famille mo to koli ba famille ya basi ebele ba fille ebele koleka ba garçon mais ba maman na biso bazalaka très sévère hein très sévère parce que yabi no aboti bana basi ebele donc soki o sambrie sili on s'est retrouvé o ya aboti en tout cas bo excuser ngai parce que bato mosusu bakuta na baka o bota donc na fingi batute mais bano bazokola obi ki ozana ba jeune fille il faut côté o ba benga telisa lisu fungola lisu parce que on ne sait jamais bana mikolo na bana bandroid na landaki émission moko boye la fois passée par maman international bana ya ba âge ba 8 ans 9 ans ba 12 ans bana na ba sali inceste. Donc bana soki ba parents na bango bazate ba tie ba film ya mabe wana na boye kotanga ba kombo awa po na boye ba ko sala nga soki ni na ni na ngai awa donc ba tie ba film wana ba talaka ba film ba talaka na internet ba chango bazotala ngo ale bazosanga na nzoto ya na leki bazosanga na nzoto. Vous comprenez? Bazosanga na nzoto pona ni ba monaki yango
Parce que bamonaki yango baparent est ce que bozwaka non il faut est ce que il faut bozwaka non temps ya kocheke batelefone bana bino biloko ezalaka na kati ya batelefone. Donc omona mwana abimaka te monaka concentré ambisi naza bisi na telefone nanga oyebi mwana biloko atalaka. Donc soki baparent baza te bana batikalaka na mwana ya mobali na mwana mwasi basanganaka ya na leki basanganaka nzoto. En plus pe eya kobimaka non bazofilme so botala na chaîne na mamu omona ngo siko yebisanga eza déjà basanga yana leki basangani nzoto na kibomwana ebimi na ba réseaux sociaux mama na posa kufa posa mikata pona nini temps ya kolandela bana eza te ezaka busy na musala to boyi te musala faut kosala mais bana na yo baza très important éducation o babiso tokoli nango siko eza po ba mama biso bazaka ba sévère au moins na maman façon azo torturer yo tu te demandes est-ce que oh vraiment maman nanga vraiment oh maman nanga te maman abotanga te pona nini naku ozonga 18h déjà place oza déjà au commis d'attention chez moi pas après 18h. Beaucoup la médication moko do osakani boye mama na bomona ba beto ba cho pili ba kocho na garde à manger on ba serona ba armoire minene ya mabaya na ezalaka wana ba kocho na garde à manger ba kangi na fongola okosala wana osakani ba beto pili ache muteke boyi muteke maboko na se makolo likolo okofana 1h du temps. Donc on sentit que non ozo kolo ozo bang obi que non eloko non ça parce que ma maman to boy te ko ça trop sévère mais moi eloko wana pe et ça là que moi na pe ba okolo na ko banga ete maman nga asala boité ma téléphone na ko sala eloko be na téléphone te bana mikolo téléphone kota internet 1h du temps télévision na chambre tala ba film no lingi non à moins que bana so ba komba majeur au moins mais ceux qui bana ba okola déjà wene dit que talaka moi na déjà okola déjà 17 ans oh mana ba tata 62 ans ce qu'on moi na boso ko komi na 20 ans ezandeni yo peut explication maintenant homme marié on peut explication non je suis pratiquement à la fin dans le mingi BBM Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.